Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Voilà, chers internautes, vous avez compris que awa toza na aveni qui pata vraiment na ngaba wana ezali aveni oyo frère na biso Mayala akoli awa juste na parcelle na bango numéro 33 ndenge akomela ki biso na message frère Mayala to oyebisi biso to zuba nouvelle grand frère Azal Susute kombo na ezalaki nani et puis est arrivé ndenge nini abeli accident to problème nini. Vraiment, merci beaucoup d'abord pour le déplacement à Bino. Et puis ça me va vraiment droit au cœur. Quand frère Abelaki m'a béli pendant longtemps. Abel au moins, plus ou moins 20 à 1 mois, 20 jours à 1 mois. Donc Abelaki, il y a ça là-bas, démarche, moi, activité, Bakongo Awa, Abelaki, il y a peu de parents. Et puis il y a prévu jeudi, il fallait que pour ça l'examen ou va passer qui va comment qui va examen moi minene na makasi ne ba ko benga mardi vers 11h que grand fois manifester ba gisement moko ya bien té les dans la zui moto na zui pena moto rapide na ye ko koma na nga ko koma na moni vraiment que état zaki bien té ne la tindi rapide besoin voiture le temps voiture au kota na veni donc c'est pour la première fois na mona muta kufa na misu na nga et puis na akufelinga vraiment akufibona maboko donc on est au kokangote pour la première fois menza m'a permettre à la grand frère nanga vraiment nzambe gara zo lokumu na lobana nzembo merci Jésus nzambe vraiment zo lokumu parce que rien à dire to lobasu nini soki merci te et ndena zwaki usale mikanda nde to ketika on a morgue to tika on a morgue abondeko et voilà tout c'est là ce un programme pour un enterrement. Merci beaucoup. Donc, grand frère Obi Kombo na ezalaki Serge Mayala. Il y a 40e na famille. Il y a 2e. Boza au nombre de combien na? Bon, on a mis sur le tirali 6. Vous avez 8. Vous avez 8 Mireille Mayala kufa il y a longtemps. Vous avez non bala mikie. Kufa il met toujours bien. Et puis deuxième Mayala il y a accueilli Serge Mayala. Maintenant là le tirali 6. Tirali 6 Judith Mayala oza Luanda azoyape. Chantre Mayala, grand frère Nabiso Waza Awasiko, et puis Eliane Mayala, aux États-Unis. Au samedi, la Kenzambe a consolé Moutema Nae, na Mobali Nae, Guilhem Munda, Place Bazali, Zamba Pambola Bango, et puis Ngai Moko Mayala Josué, et puis na petit frère Balandi Biso. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, Eza Passi, Yango Wanabiso. Lokola toza famille moko EHP Media na famille Mayala tomonaki tokoki za na musika kaka te tokoki kobenga kaka na musika te topusana pembeni toya topalpe di doigt nini oyo ezoleka awa ba programme sikoyo eza ndenge nini ba programme nyonso tout ya funérailles et puis ba programme eza ndenge. Merci. Ba programme eza ndenge ka tozoloba vendredi je pense vendredi la semaine prochaine de tout ça la levée du corps pour tango na Capella sur Kimwenza ezala wana pembeni l'église la puissance eza salle moko eza wana bengaka 10 midi to tsana salle wana on a éviter peu ba saison tous nango ba mbula donc voilà donc vous allez to tango na salle wana eza vendredi et puis samedi eza enterrement donc ndenge za prévu sauf imprévu eza bon. Frère Mayala, bon, eza passé mais nayebi ke oyembela rabiso, olobela rabiso, lokola serviteur de Dieu, lelo eza oyo ozote ya bisote ozo conforter bisote et komi pa na yo, oyambi yango ndenge nini pe olobeli baninga mususu ba komi pe na situation lokwa ya yo po nayebi ke yo za na mutema parce que nzambe azana kati na yo Jésus azali. Atana loye mondenge to sola la fois passé na ndeko na biso papa Denis Ngonde auta kokufela mwana Levi Ngonde akufaka année passée. Alors
papa na banzembo na ye kaka azwaki basource ya kose conforte mpo banzembo yango ayemba. Est-ce que parmi banzembo na yo mpe eza na nzembo moko oyo epesi yo lisusu makasi to efortifie yo soki okoki mpe kosalela yango bandeko mosusu oyo baza na même cas ke yo actuellement? Oui, omoni nayebisaka bato koyemba kote eza bien, mais eyela yo mpo tomona force. Malgré toutes mes difficultés, tu m'as si ta sécurité. Je suis un peuple sans force, je m'accroche à ta puissance. Je peux manquer à manger, mais tu as tout arrangé. Et même quand je me sens faible, à toi Seigneur tout est possible. Je dis merci Jésus. Nabi, malgré ma difficulté, mais on s'est assuré sécurité dans ngai. Nazangi force, mais nazo s'accrocher pas na yo. Donc nazo baga merci pour la circonstance où yeli biso, où yeli famille maya la mobimba. Donc tous les lora olobate. Ngana ibisa batu, soki na no kufela mama te, okufela yaya te. Tala ko poussa na pemela muntu te pour le bageza makambo yaka. Pour o yazo yoka. Yozo kangote. Muta consola ezaka nzambe. On a senga consolation na moko mayala moko za musika Eliane mayala na mobali na ngile mundabi bazo benga chaque fois kolela. Mais le samu ngezali nzambe a consoler bango sika bazali. Nzambe a consoler bango makasi sika baza po baza musika na biso bazo mona biso te. Mais à travers image oyo nzambe a consoler bino. Nzambe pesa bino makasi. Vraiment, nous sommes en train de bon. Mayala moko akei, menzambe bazali. Voilà. Merci beaucoup, Mayala moko akei. Grand frère Nabiso Serge Mayala akei, menzambe akei, tenzambe bazali, place bozali, ndeko Nabiso na États-Unis, nzambe a fortifié yo, a pesa o makasi, po on n'a pas le choix, yé mo pesi, yé mo zui. Donc, ata bandeko nyo surtout pe bazana même cas. Oyo bakufeli bokoza na poto mozui sangope ndeko moko cher ya yo awa na Kinshasa kufi consolateur ya solo ezaka nzambe. Voilà, donc faut toujours s'accrocher na ye na Jésus-Christ nde place tokozwa makasi mpiko, hein? Frère Mayala, ESP esali déplacement esali ke to pesa lisusu batu sango oyo eza kaka ya koyoka te ya komona tokomi na endroit awa. Frère Mayala, nini oyo nayebi ke ozalaki dernièrement tosola na yo tosola na Frère Mayala kaka na makambo etali banini bote toyi pe na masango ya malamu tosola ki pona album na ye, album ezali prévu ebima le 20, mais toyebi te tonito tunango juste sikoyo awa album eyaki prévu ebima le 20. Est-ce que et bimaki déjà to eza déjà sur le marché to position eza ndenge nini? Voilà, donc na ba circonstance oyo na ba problème tozwaki na permettre bango te ba bimisango, na permettre bango te ba kotsango parce que ngamo itana ngizaki bien te wana eza musala nzambe. Il faut ngamo na zala convaincu et puis nzamba convaincre ngai tango circonstance oyo yaki na comprendre qu'il faut na stopper nani. Na stoppé non et puis tout ça la norme makambo ndeye leka ya kufaki précisément date ni akufaki mardi oyo je ne sais pas, ouais vous avez le 20 le 21 ou le 20 je ne sais pas total là mardi ka oyo leka oyo donc ndena baki batika nanu batika na benga bango bazela nanu et puis soki papa sambeli ponango et puis to kundi grand frère papa nani le frère Patrice Ngomsoko. Donc, sera ça les prières pour nous. Les joueurs ça la prière. Nasi aux la dimanche ou lundi après avoir Okunda grand frère. Nous avons sa permission album et bima. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur ma grand frère nanga pour nous Okunda bien, Okunda honneur nyoso. On a dit merci et pas à EHP pour la descente na bino. Merci na papa Edo. Merci na maman Geneviève. Vraiment merci pour na soutien na bino. Nzamba pambola bino makasi bapino tout ba soutenir frère Mayala de loin ou de près. Nzamba pambola ba artiste nyonso tout. Papa nanga Patrice Ngomsoko merci. Le frère Henri Papa
merci pour la présence na bino frère Marius parti c'est baye belé merci vraiment nzamba pambola bino na moni bolingoza vraiment tout si ça no makambo yo quoi cordon et qui azali et HP zanango vous avez information frère Mayala nyos donc tout si ça no makambo après na peut sa permission album et bimakuna problème ça. Merci beaucoup EHP Zali en tout cas bozwa ba information surtout par rapport à album et bimakan et au salanini bomoni touti ko perdre grand frère ou Azali vraiment être moro cher pour na frère Mayala en tout cas tout ko sala kolanda des livres à la fois et au sala malamu mingi te yangwana moi stop et salemagi côté a sorti album mais album Ezali déjà c'est si la makamunyo surtout bandeko kuna na niveau ya Belgique papa na biso bombastique bombastique préparatif ezanango bien mais bango pe bazaka na matanga pour frère na biso Mayala azui matanga voilà yango totena au moins stop bongo suite nango ekozala frère Mayala toza masolo eza ebele frère Mayala na ESP Media eza famille donc ndenge toza awa bomona frère Mayala na ba facette mususu donc wana to bombi yango kaka bino mo bo découvrir pena bomona ki oh voilà bon mon ango kaka awa na ESP Media nulle part ailleurs voilà donc tozong si moi micro pa ya frère Mayala et logo nini oyo okoki koloba ya suka pe moi na bande konyo surtout bazolanda o c'est net moment pour to clôturer mission na voilà na koloba kaka merci pour na descente na bino merci na ba manager na nganyoso en tout cas merci na MB donc production DM production Nzamba Pamolaye na Allemagne manager na ngape ya Belgique papa Sylvain bombastique Nzamba Pamolaye pour na soutien na bino moment na moni ba manager na nga presque ya ba pays ebele ya France ba bengi ngai vraiment Nzamba Pamola bino en Afrique wape na Afrique du Sud Nzamba Pamola bino na Congo awa surtout Nzamba Pamola bino naza na mutema na bino Nzamba Pambola surtout EHP puis Nzamba Pambola papa Edo maman Geneviève Nzamba vraiment Pambola bino pour la soutien na bino merci Cordon pour na déplacement na yo vraiment oza famille na ngai esika nga na koleli esika na botami na lobata nyoso kinga na mwana ngaba na botami na ngaba na koli na ngaba na tangi na ngaba na poka université na ngaba ezarate so ezaki me na tangi pe na ngaba donc ngabe za mabele na nga yango zo mona soko ye na pokwa wa o mona niveau bateau bazo zalawa o ndima te ke bembeza nani na ezala musika na ngude ezwata solo obimate pourquoi parce que non seulement frère Mayala mais ba bien fait ya famille na nga non seulement ya nga moko ya ba grand frère ya ba grande sœur ya ye moko surtout Serge Mayala Serge Mayala je vous dis yazaki muto abatu na bisi bino ke batu bauta même ba Congo batiki ba occupation na bango pa banda kolala na yeti mokolo de kobima donc c'est le mozo marqué batu mais nzambe kaka ye moko sepela gazwa merci beaucoup merci pour na soutien na bino na moni na Facebook na nga plein de messages plein na moni plus de 354 messages jusque là ya condoléances Nzamba Pambola bino mingi et puis Nzamba Pambola mingi bato pe ba bengi ngai et pe mto bengi ngate ozaki na souci ko benga ngai peut-être ozaki na numéro te peut-être ozaki na coordonner frère Mayala te mais souci wana ka ulati Nzamba Pambola ka pour souci wana. Merci beaucoup Nzamba Pambola pour na souci wana binonio surtout oyo botali émission oyo bozwi pe tant mususu pasi na part ya frère Mayala olingo consoler leye olingo bengaye en tout cas o bengaye na numéro ya téléphone na ye to na ESP Media message comme là mais numéro de téléphone à frère Mayala ezali 89 donc sauté préfixe ya Congo au betika 89 79 78 484. Voilà, donc numéro à frère Mayala Yangwana, je croyais que je commandé na opesango directement boye na éviter. Vraiment la ici famille. Le numéro na ngazana ngo, eza vraiment yango plus 243 89 79 78 484. Vraiment numéro à frère Mayala Yangwana. Vraiment merci na moni que EHP pour tangana mutema. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso to pesi bino nyonso mbote ba obolinga biso ba obolanda biso vraiment ba mbote na bino yango wana o nyonso tu amonaki pena zwaki temps na ye pena pona kotia émission oyo short news na ESP Media po ameka atala azwa pe ba news ya frère Mayala. Vraiment merci na bino to pesi mbote na mama na biso GH na Londres, topesi mbote na mama na biso BT na Allemagne, topesi mbote na bino nyonso tu bozolanda biso dede na US, topesi yo bambote, topesi vraiment bambote mingi na famille Bumba Mobimba, so tobito bandotanga bakombo a esila te po famille moko mulai na niveau ya GT. Donc topesi bino nyonso mbote pati bazile po tobosani yo te moninga ya Michigan. Ya Charlene Michigan, vraiment bambote na bino yango wana babi organisation bozolinga bosala ya Papa Wemba. Eza makasi peza munene bosala onka na nkonde bosala voilà eza ki ya bino ekibumba o ya yambaki frère Mayala to yaki kosola na tina ya liwa ya grand frère na biso Serge Mayala o ya tikaki biso depuis le 21. Mais frère Mayala na monaki mutu moko na bandeli awa avant ngana oto bande mission azali ko parler sur témoignage na soko ko bengela biso ya lobata moke na tina ya témoignage na yo o biso moko to yokaki avant yo ko tsawana eza bosenga na biso na yebi geta msu yo te mutu souhaiter mais biso monde te Merlin Bukunga baby frère Mayala na yebi bandali essence na yebi na portama na ngai azalaka na joueur azalaka mobeti bale sikoyo biso avant to bande émission ya toyokaki kolobaki mission tobanda mission ya ndenge seni ona tuna émission tokobanda na ndenge mpona frère Mayala ube mpona kotuna bakestion ebele émission wana frère Mayala c'est bon motango osala émission il faut ebaka émission kotuna nani question mpona frère Mayala nakoboya te na ngaba oyo mobimba nayebi ye akoli na vie oyo toyebi ye na sincérité ninde atamboli nango azalaki na jogo ngai nayebi ye jogo tobeti bale tokoli bafrère ngamu nakoma ye frère ayokolakisa ye nzela ya nzambe bon biso matemo naoloba ebelebele te réputation ya frère Mayala les condoléances de frère Mayala olandala ngako yana ya kwei mpona tolanda nyonso mpo liloka liboso akwesi numéro 1 au lieu de la femme ya bango frère Mayala nde tofanda na ye na ngaba souvenir ya frère Mayala eza ebele neti moko te ntanga mibale misato obike mutu oyo oyeba mutu aza désordre na famille se bakangi famille elobani ape famille na nga tozala émission soki émission yango wana naoloba verité toza lupango na bango mais so otala 0 mètre famille yango babaki botika akende kopema bakangi nga nazalaki na ke parquet prison ntango ya balobaki batikaki mpe wana aza na parquet abimisaki mbongo nde babimisanga na parti ya parquet mais ezalaki ke wane frère Mayala eza nini okanisa loka frère Mayala akufi okanisa loka tuba tude jimi te frère Mayala wane kisombi nde asalaki volontairement na poche na ye nzembo nalandango mpe na prison to nazali na prison sala mpe bolamu ekotika te naokeluka na prison bya nzambe akosala ata bolamu te mpe bolamu yango elandenga ntina na prison abimisa mbongo ya mani fami na nga te nga aza aleki na nga beta bale padubopunga grandeko padubopunga ayaki na komini ya nga abimisi baleki naoloba ngo soki okotiango na te mpe aza leki na nga padubopunga la star oyo azoloba Merlin bopunga bongele totanga nyonso tu bato tu baotala bakoyeba bayebi frère Mayala atala pasi na nga atali mutu oyo ebandeli eza te naza na leki aza star nzemu na yembi esala bolamu yango asala na famille te
un sunde to ba famille côté ba bi ah ndine bimisa mutana plusieurs biso bimisa to ouais bolamba banda unanda nanda ko biliba ata musala nzambe banda propriété na ndako na pour ça propriété mais ya tali atiki ndako ne salté mais aweli mutu azali banda so na bima prison il y a 2015 na bino on peut le 30 décembre bata prison so ba olanda ba yebi ye ba oloba na loba ki ngona osanga kuma sanga attendez le Evanje abimisa mbongo na ye ya mani eke na parke elaninga na prison atindi mbongo ya madesu na prison bazwinga mutuka tina kipata bolamu na ye neti mututu bobenga na bino mutu te ata bobengi batutu bazala mama bandisi numéro 1 naboya nanga bango merle bokunga naboya bato nyonso tupo natala capacité ya bonzambe mais mwana mobali azoba makambo mpe esalama mama mais na silicité po frère mayala aza na bafantage lebe tato eza motu oyo aede yo bazalaki ebele mpe na seli bazalaki ebele babelaka bazalaki ebele bazangaka me atali pwani atali mutu aza na libulu oyo mutu akobikisa ete lokola moshe na nzambe na biso nani job fingata aboyaki andimi toyota moshe na nzambe na biso nani oyo bazalaki mibale apôtre Paul na Silas na prison tala bonam roi aganga bie botikanga pas mayala azalaki na ojo wasolo napeza demane abeta bale asali lelo nzaba abenga ye lelo nga mela na libanda banda demi nina mbonga frère mayala. Merci beaucoup, frère. Hey, ça sera un plaisir, quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana